Kolomboka, Kolomboka, en direct, il y a Breaking News. Salomon Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle, en direct, il y a mon Alema dans Sentinelle TV. La Kwanzela dans Kolomboka. Turokata minyolo wana na kombo na Yesu Kristo. Merci Kolomboka, la Kwanzila, merci pote tozali bongo on dirait qu'à Breaking News. Naibi ke boze belé parce que Breaking News chaque jour eyana likambo sika basango ya Kongo na mboka na bino na bandako na bino pe basango ya diaspora Manchester, Londres, UK na bandako na bino makambo batama toko revese bango ti bakotika pe ezali ngai te ezali ne nzambe nde azodil na bino nzambe nde akomi ko revese bino. Tobandi na basango ya Congo na message na biso lelo tolobaki grand thème tolobela bino sur Lumumba, Molele et Mobutu plus grand que Tshisekedi. Est-ce que ça question? Est-ce que ça solo? Est-ce que Tshisekedi a le plus petit politicien à Congo? Bokeba parce que les nyons sont toujours tournés autour de lui. Il suffit qu'à Tshisekedi à comprendre que azan un rôle à monnaie à jouer à libérer Congo, abimi si population libanda baka Rwanda bakei, abimi héros national, à continuer l'histoire à Congo, mais aussi longtemps sali en moté Mobutu Lumumba na Molele baza plus grand que Tshisekedi. Na raison de la bino tout à l'heure. Alors mardi lobby 10 novembre na Tongo les services de Kabila sont partis arrêter un proche de Gabio Kyungu qui répond au nom de Zazu. Et vous devez savoir que Bato Lubumbashi, Bakatange, va en colère dans ils veulent en découdre avec les Rwandais Kabila. Alors, Kokanga Bakanga qui ndeko Zazu ou Azali Moko Bradwa ya Kyungu Kumwanza na commune na Kenya na Lubumbashi. Trouble moko sami na niveau wana on comprendre te. Ba combattant Lubumbashi ba bimi la police a koka ko contenir foulouté ba beti masasi il y a eu plusieurs blessés Dieu merci ata mutumo ka profiter et ba police a kabila ba koki ko contenir foulouana te car lobby na côté ya Kisangani ndire ba yokanaki marché central a monene ya Kisangani eziki moto bandeko ba congolais bazolela biloko na bango babombaki na ba magasin biloko na bango babombaki na ba dépôt nyonso eziki nani asali eloko wana ezali ba Rwandais o basalaka na SNL ba se venger contre ba congolais na kotia moto esika oyo ba congolais babombaka biloko na bango vraiment basango ya mawa o eza na Congo yango wana pe lisusu na Congo kaka kuna basango mususu ekweli biso awa na mesa. Félicitations na ba femme nyonso surtout ya Congo ba ezo exiger révocation ya Rwanda na Conseil de sécurité des Nations Unies ba mama nyonso surtout ya Congo ba telemi ba sali ba mikanda bonimisi ba commis un peu partout pour être Rwanda o ezali pays agresseur à Congo o bazo sala ba trouble pe ba génocide na Congo balongwa ko siéger na résolution des Nations Unies. Alors ezali mawa mingi, ne soyons pas amnésiques. Ces pouvoirs des génocidaires, des complices, il ne faut jamais les oublier. Kabila n'est pas l'unique tortionnaire. Vitalo, Ruberwa, Chilombo sont les accompagnateurs et les complices de Kabila. Pe na niveau à Kinshasa, IDPS dit non à Kabila. IDPS a boyi dialogue na Kabila. Alors, ils allaient vraiment basangomoka kitoko. Ce qui totamboli ndengwana et kozala malamu mingi.
Alors tozongeli dossier na biso ya Lumumba, Mulele et Mobutu sont plus grands que Tshisekedi. Pourquoi? Alors soki Lumumba azalaki na place ya Tshisekedi lelo nemboka na biso ekomi lokola poto, mais Congo ekomi lokola Afrique du Sud, mais mboka na biso ekomi lokola Malaisie, lokola Chine, parce que Congo na biso ezo regorger ba richesse nyonso ya monde. Malaisie kutu baza na ngote, mais lelo Malaisie elongo pays ya tiers monde ekomi pays ya exploit. Ndenge moko botala kaka Rwanda na mwa ba richesse ya mike mike bazoyiba, bomona Rwanda ndenge ekomi bakomi kobenga ngo Suisse ya Congo. Alors soki mutu lokola Lumumba azalaki lelo, Mulele azalaki lelo, mais bakomisi mboka na koleka Afrique du Sud. Lumumba mindele ba proposaka ye biloko tout o ba politicien na bino bazolanda lelo o bandimi lelo. Lumumba mindele ba proposaki ye ba mbongo, ba voiture, mituka, pouvoir azaki nango. Mais alobi non 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 non, mabele ko kendete, eloko moko ya ba congolais ko kendete, le Congo ou rien. Et akufi liwa martyr na âge de 36 ans. Liwa pasi ba kata kata ye, ba tumba ye, azanga même cimetière. Mulele l'air à comprendre le néocolonialisme et koti na mboka a fait venger qui a sali rébellion pour comprendre qui a ko libérer Congo, pour comprendre que Congo to libérer ni na dialogue ni na élection. Congo il faut to bengana banguna na minduki comme ça mboka ko la libérer. Et Mulele azwaki courage ye muto bandundu ake osala rébellion na Kisangani, rébellion ya Kisangani boyebi lisolo nango, bato ebele bakufa, bato ebele babeba, mindele bakufa, bato mwindu bakufa, mais ndeko wana alingaki ko libérer Congo, il a été trahi par les siens, pe boyebi suka na ndenge suka ndeko ya Brazzaville bazongisa na Kinshasa le même jour abomiye, pe Mobutu akenda na Idiofa ko boma ba famille village mobimba ya Mulele. Histoire, c'est-à-dire azaki mutu ako sakana te, azaki ko tia nanu ba intérêt na yete, azaki ko tia ba intérêt ya Congo liboso. Na ngonga oyo Kabila azoluka guerre, Kabila azoboma ba Congolais, Kabila botoli mboka na biso, akomisi yango ferme na ye, ndenge zaki ya Léopold II. Alors ezo senga to sa na mutu ba Trump ya Lumumba, mutu ba Trump ya Mulele. Alors même Mobutu na tango na ye, Mobutu azalaki kaka dictateur te, Mobutu azalaki kaka mabete, mais Mobutu azalaki na côté positif oyo aboyaki eteni moko ya mabele elongwa, alingaki unité centrale ya Congolais, alingaki Congolais sala moko, pays moko, ekolo moko, tata moko, mokonzi moko, peuple moko. Erreur ya Mobutu asalaki oliaki no signer pacte na Nzambe wa kila likolo na nse, Mobutu alobi ake ko signer pacte na diable pour unité ezala na Congo. Alléluia. Bande kobolimisa. Alors, unité oyo ake ko signer na pacte a signer na diable pour Congo ezala uni, bomoni lelo résultat nango. Alors, Mobutu il fallait ça la alliance na Nzambe, mais akende ça la alliance na Satana pour na intégrité ya Congo. Alors intégrité ya Congo lelo oyo ekomi kokata na ndambu parce que eloko oyo Satan asimbi ebatela makate kaka soki Yesu soki Nzambe asimbi projet na yo misala na yo makambo nyonso ezosala nde Nzambe akendaka kotia loboko. Alors la République, un journal de Kinshasa publié habitué à la trahison, l'IDPS a été payé pour favoriser un glissement de 2 à 4 ans pour le Rwandais Kabila de rester toujours au pouvoir. Wana ezali journal République et Paris na Kinshasa nde komi. Donc tomoni awa même ba journaliste ba comprendre que IDPS est trahizaka kaka. Tshisekedi à 78 ans a aidé Congo te. Azwaki occasion akota na histoire à Congo. Mais Tshisekedi na kokende na élection na 2011 ezalaki pour que légaliser le Rwandais Kabila
abomisi bato pe aboyi kopesa mot d'ordre au peuple azali kozela babima libanda po bakanga Kabila. Sorry. Bakanga Kabila et pourtant ye moko apesaki mot d'ordre ke bokangela ngai bomemela ngai ligoté. Siko muto oyo lobaki bokangela ngai ligoté ozolinga o négocier na ye est-ce que so kangi ye? Alors tomoni ete Tshisekedi abangi kobimisa population oyaki ebele na stade ya FC bango balala pongi ya ba bébé tango bango balali pongi ya ba bébé ba Rwandais bakoti koboma koyiba kosala nyonso tout. Alors au Gbagbo ya Côte d'Ivoire asignaki azali bongo na CPI ya kufate. Donc Tshisekedi na 78 ans azali sous ne loko ya ko perdre te, il a fallu à déclencher population du Malibanda et boto la pouvoir mais Tshisekedi a salaki a monté parce que bafutaki mbongo ebele, parce que azalaki coincé na mwana ne Chilombo ou aza plus corrompu que son père alingaki ko mema Congo na désordre. Ba situation Tshisekedi akutanaki na on 2011 Lumumba Mulele na Mobutu bakokaki jamais ko se comporter ndenge wana. Mulele Lumumba Mobutu baingai ba signer soki na okende CPI na kei mais population bo malibanda to boto la pouvoir. Alors tout monde était Tshisekedi a sali plus de 36 ans ou 56 ans il a collaboré na Mobutu ya mokonzi monene na Congo mais a aidé Congo te. Alors moi na Chilombo aza plus collabo que n'importe quel mutuai de pes. Alors Tshisekedi a sali erreur monumentale ya kobanga kobimisa population na 2011 il a fallu du solo Kabila et Sila. Alors a boya qui peut koma martyr ya Congo parce que na 78 ans azaki vraiment eloko ya kobanga te, azaki na eloko pe ya ko perdre te parce que azakoko asali nyonso ata akendeki na CPI to akendeki lokola martyr elingaki kozala kaka bien mpona ye. Donc Tshisekedi tokotangaka jamais na classe lokola héros, tokotangaka jamais na histoire ya Congo, mais soki batangi komone na histoire ya Congo ekozalaka po balobaki akolaboraki na ba néocolonialiste, azalaki na ngambo ya ba Rwandais abalaka bango po bana na ye bala ba Rwandais baboti na ba Rwandais bazala na bokilo. Alors mwana na ye Chilombo plus collabo ke bato nyonso tout Chikas arata kokota na histoire ya Congo eza nanu tarte pe virement oyo IDPS auto sala à 190 degrés auti ko sala na koboya dialogue ya Kabila ekoki kobimisa ye héros soki kaka abimisi population libanda ba se soulever pour babenga na Kabila akende. Bomoni déjà opposition dynamique oyo kutu na Vitalo le grand Rwandais na kati et boyi ko kendo siéger. Alors ba parti mususu et boyi ko kendo siéger na dialogue pour ba comprendre que dialogue wana ezali Kabila zoluka glissement pe akoluka ati sous na pouvoir libéla pe changer constitution. Alors eloko nini peuple azoza na Tshisekedi Tshisekedi na ngonga o ozapi ne 85 ans ozasu na eloko ko gagner te ozapi na eloko ko perdre te eloko ko gagner ezaka kombo na yo ezonga ne sika ezalaki kombo na yo petit Rwandais ako kitisa yo te na se atia loboko na poche na yo 3 fois abimiso petit joueur abimisa yo petit politicien ya Congo. Alors eloko monene ezali etikali kaka abimisa population libanda babenga na Rwandais seul Tshisekedi azana aura wana azana poids ya sauver Congo soki apesi ordre mot d'ordre que population du Malibanda population ekobima pe bakobenga na Kabila. Tshisekedi soki asilisi soulèvement te so asasi soulèvement te non seulement bakimbangiste bazala na mabanga po babamba yo soko kufi donc babamba depuis mortel na yo ndenge balinga ko se venger par rapport ya makambo sama na diangen na balubi bato ya IDPS ni babamba diangen na mabanga esengelo yé baka peke tombe na yo ezalaka profané.
parce que pour les Congolais, on a un aventurier, mais on a sur les plus petits politiciens, les plus grands corrompus, au Congo. Alors, on a des gens qui ont il y a qu'on se ressaisir, kotala esika nini Lumumba, esika nini Mulele, esika nini Mobutu basala ki nationaliste. Mulele ndelo azabo, il faut pas reconnaître héros national ndenge mo na Lumumba parce que ça la acte de bravoure. Ata lelo ata un jour ba ko reconnaître kaye Lumumba après quelques temps muto abomaki ye moko susu aye ko reconnaître. Mouze Laurent Kabila tokolongola héros national parce que ça héros te ye mutayeli biso ba Rwandais et Tshisekedi soko sali eloko oyo te okokota mo ranger moko na Mouze Kabila ba oyo baza ba les plus très peu ba oyo ba bomisi Congo. Alors ba les anakana yo oyebi eloko nini okoki kosala. Oyebi eloko nini okoki kosala. Oyebi eloko nini okoki kosala. Alors na Marc 13, Bible Zoloba, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sorozo te asangomala mwa solo. Sorozo ba makamba solo, ezali bongo, okozwa persécution na monde des ténèbres, na likopa bandoki ya bazabolo, po bazali ba champion ya persécution. Mais ce qui persécution sur la boutou pe na moi lokola yo ozali na nzambe wa kila likolo na se nzambe wana ko batela yo. Alors mbongo ozalaka ko kopimela tata na bana na yo okomi kopesa mutu oyo abota bana na wana te kosombelaka ye mituka kosombelaka ye bilamba kosombela ye kwiti makambo nyonso tu. Alors yo nani aloka yo bomoni ndenge esukeli bino banani wana tokeba na mibali oyo ya bajigolo, mibali oyo bakomi kosala makelemba na kolandaka basi oyo bazana ba mama, basi oyo bazana bana me babengana mibali bazobengana bango ba femme seule to ba blessé de guerre. Alors basi wana envutume sala bango tango bazali na mibali na bango o babota bana wana balingi mibali ba utiliser mbongo wana te, balingi mibali ba enjoy na mbongo bana te, bakanga mbongo bakoma ba mama kelemba, bakoma ba mama ba voyage, bakoma ba mama musique. Alors démon ya mari de nuit ekoteli bango babengani mibali sikoyo batata mosusu ba gigolo o bazo sala makelemba ya kolandaka basi o bazana bana 4-5 oyo ba bengana mibali baye kokota kosasa mbongo kosala ba aventure pe konyokola basi wana. Sikoyo mbongo wango ozako boya tato abota bana lia, ozako boya mukolo bana asomba même assurance ou bien tia carburant. Tango yo soko kozwa gigolo otie na ndako mutu oyo abota bana wana te alia ba misusu kutu bakomi kobima na bana ngo wana kosala ba aventure na mokongo na yo. Eso moni te ke yo za bilakeli mabe, eso moni te ke foluka nzambe. Alors tokeba na phénomène wana ezali mawa mingi ezosala na communauté na biso na diaspora na Paris, na Bruxelles, na Angleterre, na Allemagne, na Canada, na États-Unis ezali mawa mingi. Eza mawa mingi. Ezali mawa mingi pour na ba blessé de guerre. Pour révéler un défi, il faut prendre des risques. Pour révéler un défi, il faut qu'on soit à risque. Normalement, na mangembo na London, eza ya kubeba kuna, ezali bongo ya kuyinda, opesi mbwa body, epaka ekoti mobulu, mwana na mwana bendana, tata bendana, bana bendana, bandimi bendana, bayembi bendana, basali bendana, ba protocole bendana, bakambi bendana, faute ya batata, bazanga ba boule, lokola ba papa, lokola ba flori, bozanga ba boule, komi timu kala ya tsakayonsa, oke no sombelake ba diamant. Omoni siko asakani na yo, mwana ne pa sakani na mwana na yo. Pona nini?
parce que yo mutozali porte d'entrée. Alors lelo oyo na mangembo kuniza ko yinda ba mama oyo nyoso tu Israël abeti ping pong na bana na bango ba komi kolela na monoko wa mboka bazoyi bate ko sukila bango ndenge nini ngala moyibe ezali suka te ezali supu azaka problème personnel na nzambe. En réalité nzambe a résistaka orgueilleux supu azana problème na nzambe monde ko nga zala na problème na mutu okoki me pa nzambe mais ba defiaka nzambe te okoki kozwa jamais kisi oyo kotiango na makambo ya nzambe po oyiba ofinga osala nyonso tu. Lelo oyo tozoloba ba aventure oyo esalami na mangembo bandako oyo supu asombi ba biloko tu ya sali na Kinshasa kuna tokobotolaka yango parce que l'air Kabila zolongwa soki président de la République aza master na ngate aozala vie na nga. Donc toyebi ba dossier tokokita na kito sala ba émission tokolakisa bino to saisir biloko wana nyonso pe tokotiango pona bana mai o bayana poto ba resisa te balala kawana parce que yoko kokanga ba ndimité na kisi ba musulman obwakela bango malade olongolaka bango yo sakana na basi ya batu bana no basakana na basi ya batu bambongo na bango bo sakana nango bino na ba Julien. Alors eza ko yinda nkolo mutu a exposer bino banda kala boyebaka ke mangembo ezalaka binzami supu azokosa bino vis-à-vis mais boyokaka te siko bozwi pe ya grave ya lifelo nde ezozela bino moto ya lifelo ezozela bino. Donc na mangembo kuna na supu na bandimi na ye na mwana na ye na muziki ya mwana na ye bango tu baolela na monongo mboka po eyindeli bango parce que bakendeki kosala église ya binzambi église basalaka ba porno entre bayembi bango na bango pe dimanche bozokende azokende odendake no yemba mais azana ba photo na bayembi nyonso tu ya ba porno pe azopanzango na ba camarade na ye azana ba photo akangi bino nyonso boyebi yango libo bomba bomoni yango ke ezali likopa na bino église ezali likopa na bino te eza église ya Nzambe. Alors nalobaki ete supu mwana na ye Israël na ba fio nyonso abimi na bango na église bino mo we ba komo na bango ba ko tellement su liboso bino ba te yate pour bazana impudicité ba Bible lobi batande ngona fubo kaba bango na satana po milimo na bango na sauver. Alors na ngongo to kangi bango mabondeli pe to kabi bango na satana bo yoka bango sute pe ba telema liboso na bino te pe o etikali soki bozo continuer ko fréquenter kuna lifelo moto lifelo bozela bino pe kanda ya Nzambe ebandi ko kitela ye déjà. Alors ezali mawa mingi bato ebele babengi balobi ke réunion ya Kutino ezalaki réunion ya bato bakakatani ya ba paralytique po Kutino azali bongo kolabo oyo ayayi kolalisa bato ba mama mingi bakomi balobi basambelaka mpona Kutino abima na prison me bakamwe ke aye na poto olia te ya sango malamu population wana nyonso to yaki a révolutionner bango na parole ayebisa bango bapasi oyo amoni epesa bango parole ya révolution basilika mpona Kabila ye aye kosala so baventure. C'est-à-dire soki bocomprendre te ke liboko wana Nzambe moto azobeta ye mpo aza na bilakeli mabe bokontinue ndenge wana mwasi na ye famille na ye ndeko nde moko propre akufa likolo Nzambe abetaki azokosalaki ndumba asambelaka na église azokende obima na bapoliticien emi ayebi yango. Alors baluka Nzambe batika baventure parce que ndenge Nzambe abandi kobeta ndenge Nzambe azoloba na basali na ye Kutino fo aleka asenga pardon aloba mabe nyonso asala mpona église aloba ndenge atekaki Congo aloba mbongo boni bapesaki mpo alalisa komba aloba ngo nde akozala bien soki akontinue asali baventure akomona la preuve tala Tambochichi ndenge mona Kutino bango nyonso bakomi baparalytique yango frère Patrice ezosexaye alobi bato na Nzambe solo nde babimaka mpo babikisa bato oyo bato na Nzambe ndenge nini ozalaki malamu obimi okomi paralysé c'est-à-dire Nzambe abeti yo eza shikota Nzambe boyeba likambo wana yango wana alobi na adage moko ya baanglais baloba donner assez du corps à un voleur il se pendra lui-même. Donc Kutino topesi yo corps de belé pour se pendre parce que même Epaphras to solo inaye alobi a regretter comment na ba gile ba pasteur wana nyonso tout o ba kende ko s'afficher bazo kanisa
soki bavandi pembeni na Coutinho nde bakomi grand. Coutinho asa koma petit. Bato wana nyonso tu bakinzamina, bakankenza, bamukuna, ba Léopold Mutombo bakoma petit po baboya bonzambe bakoma osalela kisi. Bakoma baleki bana mike biso za mikolo na bango na banzambe. Mbino bozo kanisa so bozo s'afficher na bango nde bokoyeba na to esala bino malamu. Donc ezali likambo wana do na mangembo empaka ekoti mobulu pe Nzambe azo continuer ko chikote bango parce que biliaki bango bikoki o bango bazo sala bayebaki te kezali ndengo wana. Alors Nzambe na biso azali Nzambe malamu, Nzambe na biso apambolaka, Nzambe na biso alambaka, Nzambe na biso abatelaka. Esengeli boyeba ke na breaking news alelo tolobaki ete Tshisekedi soki a leki na kozwa décision te ya kobunda pona Congo ya kobimisa population libanda yebaki Lumumba Mulele na Mobutu baza plus grand que ye ya oza les plus petits politiciens. Tolobi susu na Kisangani kuna trouble ezali po na bato ya Kabila balingai batouché moko ya Kyungu ya J7 pe lisusu na Kisangani bazolela wenze na bango to marché na bango munene ba Rwandais bazikisi yango ekei na biloko ebele eziki na kati nyonso tu wana pona osala sabotage. Nzambe na likolo azala na bino. Breaking news ezali basangwa Kongo na bandako na bino. Proverbe 30-30 mokonzi ya bapaster aza toujours likolo abangaka mutu te po azota na Nzambe. Alors soki basango ezali bo banga te ko benga bao bazolela balela bango moko na ngonga o esengeli boyeba Nzambe nde azo exposer mangembo ogi supu azaka na problème personnel na Nzambe. Alors Nzambe babundaka na ete Nzambe batiaka na etembe te. Soko tie tembe bokomona kaka o eza premier épisode bomona ndenge Nzambe okena bino keti na suka. Ezaki breaking news en direct à Mongalema. Proverbe 30-30 azana bino Mosai na Nzambe azana bino. Bible lobi moto oyo adage banglais lobi moto oyo aza muyibi pesa ye singa mulai eko permettre ye ami diembika oteyami. Breaking news. Yesu nkolo